Mbote lisusu bande balandi ate comme wapi ndenge to mesana kokuta na biso na bino esengeza ya ngai ya komona biso bino nyonso to bandeko oyo to signa contrat butu mbula tozana pour servir République démocratique du Congo oyo ezali mboka na ngai mboka na mboka ya biso nyonso tout bon séjour na déplacement ya ministre délégué oyo akekuna na ndeko na ngai epenge Fofana na assez mois 2 jours awa bon mona ndeko na ngai epenge Fofana te pour out ko mois de déplacement muke na ministre délégué ya défense na ba anciens combattants ba ko mois tout ba visiter parti moko ya mboka na biso Congo eza ba nungu ni ne ko le kakuna ba palper des doigts police le kola lisu to ke na oti na ministère to bando yo kate to zo kama solo to zo komara na big te bisimo futo kitarsi de terre to yeba nini ezoleka solution nini to ko pèse la peuple congolais dans fonction oyo et pèse ameli honorable Eliezer Tambwe. C'est comme ça à ce moment de déplacement muke na groupe na biso ba camarade ba kapel musu ba kei ko tala ni ezoleka bongo aya ko pèse la solution comme ministre délégué la défense pi na charge ba ces combattants bisto tikaliawa to bunda toujours pour na ko développer ko la sabino mayenini et ko le kanamboka la biso ya Congo mais nazo senga ba communicateur bande ko na ba communicateur ya mboka Congo il faut poser la claire surtout ba communicateur ya ba opposant ya ba opposition il faut poser la claire boza la claire na lebika bona suki wana na ko ba se ba kamususu parce que ba kambozali mokolo ya lobi to la bino makambozo kana kisenga manganese pour le comprendre ni nezo le kana entreprise wana dans l'état congolais et ça détournement manque de confiance tout ça qui ndoki bokoye bango mokolo ya lobi na pasteur les bons rendez-vous la pasteur les bons ba révélation ekobima na plateau lelo na se biso nyoso landara image moko le 30 7e mois 2020 bande kona biso ya mapasa ba artiste minene ya mboka Congo batikaka biso liwana bango bakufaka na lolenge moko sengelité inhumain de balaba na français alors bulandaka ndenge nini l'état congolais azora charge ya babsek et puis ko landela baye oyo basalaka ba acte wana oyo longo banité ezaka le 30 7e mois de Ngala 2020 il est quand même au Congo na Kizanvo était précisément na Congo central lelo awa nazana avocat na bango nazana mama na bango la lingi biso na bino to me ko partager nini oyo bandeko ba ko na plateau na biso est-ce que ba eko pesa merci na ba congomani na ba congolais surtout oyo bazalaki na bango na makambo ekomelaki bango to baye ko pesa doléance mosusu bola na boke binyosu liboso na naza bona mette Eli Kabinga mette Eli Kabinga c'est ça na mama Mwauka Mulamba c'est ça non na ça na massacre comme maman kombo ya mwana Mwauka Mulamba eza pongo c'est Mwauka Mulamba Bert Chilenge Miabi Katanda Aza Chilenge chabuti kinisani. Ile asaka nini mama? Bala. Na lingala chilenge chabuti kinisani. Na lingala inakisani. Na yebite lingala. Na yebi na chiloba chilenge chabuti kinisani. Ikala mboshi to yakaselanga na naye. Mama ko tibiso zamba. Nous avons mettre Eli Kabinga. Na ko seka na mettre Eli, mikala ko relater biso. Boye awa. Bande bazo ta ba image amos lobaki, azo meka ko illustrer ba image et ba artiste ni balé. Ba pasa oyo likamba ikwelera bango kuna na Kizanvo te to landaka ba vidéo na ba image sera ba malamu te ba miswa de ba baza ba miyibi or que bazaki ba responsable ya famille pesa reconnaître na Kisasa ba kana ko luka mbongo ndenge za moto nyoso tout to yebiki na mbongo na biso Congo ba entreprise ezalité misala ezalité su biso bilenge na bela ka nyoso tout na ba gouverneur ba province botika ko tambola na ba avion nyoso ba Kisasa ba province bozali parce que la province va passer bino mais ça les alités bolu comme entreprise bo ça la population parce que tambola pas en pam mais là ko expliquer biso et leur nezo le kanaka dossier et ba mort et ba jimoa bon ka ne utolo ba bandongo na biso wana
bazalaki baartiste bandeko na biso mapasi bazalaki baartiste mama na bango oyo aza na ngai awa ezalaki na butu ya le 30 juillet 2020 bandeko na biso na Kinzanfu ete nde bakutani na likama wana bazalaki sauvagement tué batumbi bango bino nyonso bomoni baimage eleki na bareseau sociaux biso nyonso tomonaki tokendaki na bato wana na procès elongo na ministère puis biso tose constituaki partie civile tokei na bango na procès na premier degré toganye bakondamne bango na peine capitale donc peine de mort mpona bango nyonso bakondamne bango côté ya réparation badommage et intérêt bakondamne bango na $10,000 à chacun pour chaque victime vu que bazalaki mibale donc prévenir moko il faut afuta $20,000 vu que bakendeli lisusu na appel mpo eza droit na bango le plus légitime bakendeli na appel kuna bajuge appel ya cour d'appel ya Congo central baconfirme l'œuvre ya premier juge donc baconfirme ka condamnation wana ya peine de mort na $10,000 oyo baprévenir nyonso il faut bafuta tokomi sikoyo na moment ya exécution ya jugement wana mpona makambo etali emprisonnement bazalaki déjà ya kokangama sikoyo ekomi makambo ya réparation faut bafuta mpona réparation badommage oyo bakozaki na libota tokomi na moment ya réparation wana totala siko bato nyonso bakangaki wana baza na bamoyen te mpona badédommage mama na badommage oyo bakozaki mpona mama yango toye liboso ya baautorité ya mboka oyo koatire attention na bango si situation ekomeli famille oyo soki bakoki kosala mwa quelque chose mpona mama mpona kokonsole ye na ndenge makambo ekomelaki mpo ati sikoyo aza wana inconsolable mpona makambo ekomelaki ye bato bakangaki bango baza na bamoyen te yango toye liboso ya tokomi wapi na émission tokomi wapi mpona tofaire part na situation ekomeli famille oyo. Ok, na situation ekomeli famille oyo. Bon, nanga tout d'abord maître. Dossier yango zina bozosama na matadi non? Oui. Bozosama na matadi. Sikoyo tangu bato bakangami déjà. Nombre bato baza 15 personnes. Baza condamné. Baza ba acte wana. Mais moto akufaki azali congolais, le père et mère, bato bakufi. Bato babomi bazali payé ba congolais. Est-ce que l'état ko charge te bino ba avocat mais ko expliquer biso place sur to me kana ko comprendre mamuke parce que bazala ba kokite oui basali acte maintenant acte ba causer wana famille ezozela mutu nyonso na Congo to ebiki no mutu nyonso so ka boti bana naye bana ne ba koma comme donc avenir na ngai ndenge mobutu banda ko ba avenir za pas bilenge donc bana biso nde baza ba avenir na ngai ya lobi siko na place no maître yo makariso ngo pesa na place wana. Premièrement, ils ont raboué. Ceux qui ont condamné Moutou, na ba dommage et intérêt. Donc, Moutou n'a pas commettre ba forfait. Donc, Moutou n'a pas futa ba forfait oyo a futa na ba dommage à causer. Ceux qui Moutou n'a insolvable. Na ka obiso de zanango. Moutou n'a insolvable. Et là c'était que l'état Moutou va charge naé. Non, l'état Moutou va charge naé té. Ona ba fiana o ya sali ba acte wana sali l'état mutasinda été l'état aux charge na été mais biso par compassion par humanisme vu que maman pe aza congolaise likambe komelié na mboka oyo yango nde to liboso ya l'état pona maman nyonso elekaki soki l'état ko ikosala quelque chose pona maman pona ko consoler nde atikali boye inconsolable bana kubumusa bana mibale eza facile ba bazali bazalaki déjà mikolo ba musicien bazoluka mbongo baza kubundaka nde tozobunda biso ba jeune kokufa boye eza mwa pasi yango toye soki l'état akoki ko tia ko lembisa mwa motema pa humanisme na mambo ekomelaki famille akoki ko aider ok comme ko aider est-ce que maître
Roko Sola, au commun qui ministre de la justice, au hasard siko, parce qu'il faut pas comme le pays. Aïe, bah, que ça, le dossier, vous avez Congo central, bah, ma passe à Moromi Balé. Bah, Koufaki, na Maroko Monaï, je pense, Max Mbouyi, na Percy Mwamba. Bah, c'est artiste et musicien. Bah, Koufaki, na République démocratique du Congo, parce que, bah, tu vas comprendre raté. Constitution est claire. Congolais nyonso azana droit ya ko circuler sur toutes les tandis ya République démocratique du Congo na butu pe na moi nyonso alingi azana droit ya ko sala ba activité nyonso politique, sociale, économique sur toutes les tandis de la République démocratique du Congo. Nenge constitution commis. Donc mutu ko pekisa ye azalité. Il faut qu'on ba bana le ko wana. Lelo oyo bande ko ba kei. Batiki biso. Batika biso lo lengi nini mais quand on explique na biso moke ezaki accident ezaki lo lengi ni batika biso mais quand on explique biso met bande kuna biso bande bakindaki ndika boyebi na Congo central na Kizamfwete bande ko kendi na nzela wana na route abande ko kendi na Kizamfwete bakutani na ba kande to lobaka ba bandi bazaki na nombre ya 15 personnes. Na 15 personnes wana bakutenda wana route ya Kibwandi a 10 mètres na cimetière ya Yaba. Bakuta bazali kula moto. Bakundeka bazalaka bata moto lowa akoise bango batambola koisi bango ndi bande discussion muta mutu wana vike yaza mutu ya coin wana aza muta coin wana nde aya kubinga ba camarade na ye akosela bango baza ba bandi bani babotele mutu ndi bango bayaki ba sali ba oreille ko sala ba bomi bango batumbi bango nde l'état congolais merci na justice nde ba récupérer ba to wana ba kangi bango tokina bango na procès nde tokomi à niveau de combien? Est-ce que l'État sait que Moussala est malade? L'État pena a salé Moussala est malade bien que toujours cas na minute ou batmusu baza ba évader baza na prison na ba musu ba kimi ba musu bazali no wana ne toujours kaka mais l'État a salé Moussala bien to kina ba on a procès condamnation normale to ba condamné ba au premier degré deuxième degré nyon sur les cas malade bazali na prisonnier prison matadi je crois prison matadi oui OK maman Moulamba Mwahoka Bert. Une maman ya ba Persina Max. OK. Ndenge mettre lobby ke bato bakangami bazana makokite. To yebi ke ba mama ko botaka biso. Ngabi nazana mama na ngaza na bamoy. Azobela. Mais na biso ke nazwaki na dozo dernièrement plus de 7 jours. Moi là c'est l'émission zalité. Parce que maman na ngaza hospitalisé à Saint-Joseph. Bana batiki biso baleki bamas ba camarade na biso batiki biso ndenge mettre lobi oyo ko senga na l'état asunga yo na ko senga na yo mo ko la caméra na biso mama sola na baleta yango oyebi ministre de justice non ministre de justice ya mboka Congo mokonza mboka otalié pesa message na langue oyo yebi soko za swahili olobi soko za lingala olobi soko za français olobi soko za betuluba olobi ba comprendre souci na yo ezali nini mama caméra na biso yango na bazo landa aussi comment bon merci papa ndinga kula muchuluba oui mama première bon eyo wa njimulo mwabeu bilon de shelaka chabana bani bafa ko Congo central enchi mu chitanda tini biri mu bitano njimanyeni tudibashana mabeji ni tatu abujo ken ni bukole bujo ma kujo kwenda kabitito me muji wa kuleo mabeji lelu mala ku hichila ku bana banyabo bali boto bateke banene baji ma kutombulishi muchikondo echi biji mu byahichi ngindomba leta ni wa matachi ni wa mabutu je mukishasi atwelele koko menji atombulisha koko baluka to nani chikwa buchituli batetu kwenza to tujibashikile
kibwalu ka njingele lubila kujileta angambulisha ko ambulisha famille mushikila habana bani chihodo chafi chibula mundekele bwabwalo kai kacha balo kuntangile hajibana bikala vash nyile chena mwanyi kumvuka biju muntu mulo kuntangile chena mwanyi kumana ka biju muntu mungele jito njimushala muho munji muho kibwalu kai leli ndimulo bwa basengelela bwani bayeta kumoyi mulenga leta baji bashiba yabana bani famille abo kai nani possibilité to kai na mushindu wa kutwambulisha to bon njisengelela mbula mataji leta angambulisha ambulisha famille chene chikwa buchalema kwa kuto papa okay baza bana na yo baza bana na ngai bana bani mema papa kimba muntu mungu wa buto bana muntu ese baza bana na yo so donc Percy Mbuyi na Percy Mwamba na Max Mbuyi baza bana na bana bani mema mapasa oui mais bon neuf mois le bumu dis-moi ma papa na vandi na boy maboto ni wapi na Kisasa bio na Mbushimai maboto na Mbushimai place zini précisément na parce que bazo na biso na Mbushimai soko zokosa ba kobenga na babotanga na Mbushimai na place ya Bipembe c'est Marcel hôpital aboti badi ben munono seti bongo babenga bakubese papa na bonga azali azana makasite boss azapna Kisasa azana kashasa azana okay na maskozi likambo tenge komela kibino boyamba kya ndenge nini bana mi bale boyi bakufa lolenge oyo maître lobi wana kobeta baya ku nani ku baya baya nani musoko kai kimba feta kinzavueti la kongo baya bakasumba makwenda to makwenda kuntwako bakasumba makwenda oui kule kwa kinzavueti batika mimi makemba na bitabe basi banga chimwena moto mwena moto pajiba to chutu pachanjila baji shinji boshiki mutuma boshiki boba mwambili bwanyi tutulula tukaba moto mko tompe shema kota tujimutanta mule hatuji utulomba makota mko abuniti pete benya kufuta moto kiwe kabikila bantu be kabikila bantu babo hapo mujibosha bana banyi ututa kuenza mwabumosi muna mwakwenza mto kwaela mtu bujuma kushika china chimwefele bon byose mbemenya kwenzeka chena ni byose na chibindi senga mbula mataji kabiene bubana bani to bwalubwa bana bani vamanyi nifika namne kundekelo kushika butatu hapo kushika mama wapo lelo njaka chingachi chena cha mema kufurisha bya bunyi to ndomba mbula mataji angambulisha mumeba bwani mwana cha mema hankwenza kwa jiki ok merci on matondo mingi donc maître tu yei pa na yo wana ziki mama zala na maîtrise na lingala te bo comprendre que ça na maîtrise na lingala te ayibika mingi langue na maîtrise na zaki chuluba bo comprendre ils ont mission ya langue wana te mais toujours le bisa moto na sas o yazo comprendre ba question na biso ameka mwa muke koloba na biso eza ile ko mo malamu te parce na Congo central makama boitika uzalate na Congo central makambo ya kutumba ya kubeta bato banzete ya kopie na Congo central makambo etiko zalate bato ba memeli biso yango bayebani eza pour la toute première fois toyoka na 2020 et na 2020 wana juillet le 30 juillet toyoka likambo lokola lolenge wana ya lolenge wana même Kimpavita Fumukimbangu bato tampa de place bazali muta sepele kazalite muta sepele zalati makambo la toute première fois et comme na Congo central maître na ino babandeko bakunda makisikani bazana Kisasa bakunda na Kisasa na Congo central bandeko lokwa nde ba kalsinaji bango wana bazwa kaka ba ndambu tsika yi ba deshina bango wana bayaki nango boye nde bakundele bango matanga je crois isalamaki awa o tumonaki la distinguer première dame ayaki kotala pi mama wana pena to saluer marque d'attention wana ya la distinguer
premier madame nde ayaki kotala mama matanga esalamai awa na résidence ya mama awa. Ok, na mona repe honorable Christelle Vwanga, honorable Elia Yabana Funa, honorable Christelle Vwanga à côté de l'État parce qu'à l'époque il présidente il y a commission droits de l'homme, commission de l'Assemblée nationale, mon payé na obsèque na bino kotala. Wana tout saluer ba ya marque d'attention na ya honorable Christelle Vwanga to PC sous merci. Ok, mais maître na temps oyo ndenge mama zolo bakino batu babomi bana naye bazana makokite. Mama aleliao. Yeso comme avocat. Pour les candidats nini? Pour les candidats il y a ba ministre, to il y a ministre affaires sociales, il y a gérer famille, nzeni to koleka pour message mais adressé mama zolo na batu na yoni mama nga zolo la lobi ke papa zana makokite, papa zana makokite. Alors bana wana bazaki unique outil na ye ya vie o bakoko salisa ye lelo bakei akoko sikala bongo te mettre yango na to bande ba dimanche ando salama na po toza collectif ba avocat musu baza na matadi ba avocat musu baza awa ba dimanche zo salama to ko ba lettre partout yango pe to yaki to attirer attention ba ya ba kondi na télévision boye pona ba papier wana pe to imambeleka na mboka na biso. Papier ana pi beaucoup de beaucoup de mais boyebi ba blocage ne zala kaka mais on toye boye o ye moko boye akolanda pe apesi solution rapidement mais ba dimanche yo sala ma de partout bosa numéro de téléphone boye ko pesa so bengi no directement parce que c'est émission moko et ça il y a pas c'est comme la kibino alors maman so ba ko luka mama directeur bosa numéro boye ko pesa ba ko bengi no directeur numéro ngala ko pesa na pesa numéro na nga mama pa pesa numéro na ye numéro na nga izaboui plus 243 82 70 17 117. Plus 243 82 70 17 117. Ok, on a soit bengi ba kota contact na biso to ba ko leka ba mona mama pas sans problème. Oui, maître Eli Kabinga na osenga na yobo comme le distinguer première dame. Azaka na matanga. Oui. Amonaki. Na mona ngi ba kota leka bango présence de la République mobimba. Assemblée nationale on a Christelle Vwanga ayakape. Alors on a reçu na yo autre caméra na biso pesa message moko fort na Assemblée nationale na ye distinguer première dame na yebi kaza mama moko alingi kimia ayebi ko sangisa bato ayoka kape matoi ya ba kongomani to ba doléance matoi na ye ndeze la ba doléance ya ba kongomani. Alors on a reçu autre caméra na biso mec la présence de la République ba oui bakundaki république et contribuaki mais ce koyo boza déficit moko bozo senga aide dans l'état congolais à ça libota autant les caméras n'absonnette. Bon message na koyo ko lancer lelo eza ya koloba boye likama ekomela ki famille oyo biso toyebi tolandaki bien que ba personnalité musu balekaki na occurrence maman Denise na honorable na biso Christelle Vwanga balekaki ba consolaki maman mais ekokite pourquoi na bi ekokite pona to komi na moment oyo il faut batuana ba réparer ba préjudice na bango ba kozaki et puis si moi passe pona batuana bazana eloko te maman na moment atikali inconsolable bana wana ndi bazana ko aider akuta lobi te abi papa na ka suite ya makambo wana papa akoma na maladie ka suite ya makambo wana yango tozaki toye ko attirer attention ya autorité nyonso ya mboka bayeba na ba personnalité mususu soki bakoki ko aider par humanisme par compassion bakota likambo yo ba aider famille oyo na ba aide na bango ekosala bien makasi pona biso toza ba congolais likambo ekomeli mopaya te ekomeli congolais dokola biso nyonso yango toyaki awa ko lancer message oyo soki ba autorité bayoki pe ba réagir ezala bien makasi. Ok, maman au petit numéro de téléphone na ota ba ko contacter yo
et puis opesi message hein maman pas pesa numéro de téléphone na non maman zanango bon maman pesa un message pas bakonza mboka maman Denise azaka na matanga ayaka ko lela na bino ndenge to lobaka batu ya malamu bayeba bana tanga pasi ayaka ko lela na bino ba député pe bayaka maman otali bango oyebisi bango ke maman Denise ngai mama Mwauka Mulamba Bert mama ya Max Mbuyi na Percy Mwamba na mapasa ba kufaka na kizavote na ye kolela ba yo babaki mona na ngai bazana makokite mais ba on ba ne ko salisa ngai mais na tango yo nazana eloko te nazo lela mobali akoya malade nazana ba salisa ngai susute so bino boko sunga ngai na makambo ekomeli ngai na libota tala kamera na biso mama. Oui, maman, tu es là. Pesa ata na chuli because eza problème te maman. Bon. Nji nsengelela ni ngambulula bwani. Byonse mbimanya kwenzeka. Leta ngambulisha ko kunjimuye musuka ngashikiji bikole. Leta ngambulisha ko nji mwakushimisha kabinji ngajimushimisha bantu bavudika bateka moyo fabana banyabu nkamushimisha bantu fanyima habana baita bon lero tatendo abana abu kena ni makanda kena ni bukole nji sengela leta ni angambulisha koko leta angambulisha koko muluta twelu bwani nji mwakwambulisha banji mushala nabo baji basame bina batatu abo bana bina banji mushana nabo njuma ko bambulisha ko muchikala bangambulisha na chachi bongo. Ok, merci zaki bongo maloba oyo mama pesi maloba moko ya malamu alobi ete makambo oyo ezoleka to makambo ekomela ki bango asengi na l'état congolais asalisa ye parce que zana batu mususu bako kosalisa bana na bamande ko lusu bakemba bitabi na bango kule na kinzamvote bande ko teka awa na kisasa yanga le bila chiluba mais makambo komeli bango asepela ki na yango te lenge komeli bango wana so bazana nyonga mutu baseke mabe il fallait ba kene la police mais ndenge komela ki eza malamu te alors or bazaki le seul moyen oyo batu bande ko sunga papa na bango na mama na bango alors na minute bazasu na makokite bato bakangaki bango o basaki ba acte wana mabe bazape na makokite yango baye et pas battu ya bonne foi ba congolais na yebiki tulingana ka mingi mama yako senga lisungi so bako ko sunga ye numéro na ya téléphone ngamo na ko pesa aza 089 45 93 350 mettre pesa numéro na ye numéro ya mama so bako na WhatsApp bo bengi boko zoye moko mama eza 089 45 93 350 bokozwa mama na biso mama Berthe Mwauka Mulamba bokozwa na dossier wana mana ko senga na bandeko na ngape ya Congo Central likambo oyo ezwaki précisément bandeko ya Congo Central c'est na Congo Central bozala ministre de la biso sport Didier Boudimbo azali wana bozala gouverneur grâce gouverneur na biso papa grâce bilolo kwanga masango azape wana bozape na président ya assemblée provinciale papi matezolo kulutu na ngai dikama makila ozape bozola na biso dossier oyo eza dossier koyi na Congo Central bino pe ba grand notable o bozo gérer province wana boko ko lobake bato bakangami bazaba na biso Congo Central likambo koyi na Congo Central bandiri ba ko bela awa dossier za Congo Central batali boso ba kozala devant ya makambo wana ba active za biso moko nazo senga na bino no les grands crocodiles papi matezol mama ko lela yo pe ndeko na biso gouverneur ya Congo Central ministre de la sport nazo bela ndeko so ba notable ya liboso oyo Congo zo mona na pouvoir ya Fachi Beton boya ba congolais nyoso tu bozo landa biso mama sengi lusungi na problème oyo komelaki bomoni ba image bomoni ba clip bomoni makambo ekombo ya kala kizavote ezaki na juillet le 30 juillet 2020 eza lelo te
yango mama ye liboso na bino ba congolais so beko kosunga numéro na ye na banede lisusu ezali 089 45 93 358 to suki a pona mukolo malelo mais na ko continuer ko yamba bango to ba évolution ezali ndenge nini est-ce que ba congolais baza ko contribuer pour la survie ya famille oyo to baza ko contribuer te ezaka raté soki bino bomonika mutu na longole bilamba mbang na ko commentaka na ko partageaka ba vidéo ko partager yango oyo ba vidéo ko bozo ka manam non ba vidéo ko partager yango oyo congolais asa na vie yo ya ko tambola bala na bazali ko ya ko sunga ye le bala na bazali te alors ayi bozo na biso na avocat na ye baya tota nende ko sunga mama oyo tokute mukoma lobi et monsieur Sili pour mukoma lelo